Papa, il y a même des églises. Il y a pasteur église na moi mais na butu église na kana pasteur mususu. Oui. Ngai nazaka ndoki na okende luka na église. Oui, si le pasteur n'a pas été appelé, il a couvert une alliance mon côté. Toko zoé totiki marionnette tocha pasteur musu na butu. Nga libala nanga kindoki salama l'église. Libala butu, misama l'église, église na moi ezala ki pe église. Bat baka ko samira na moi, soki ba bimi biso pe to ko samira na butu na même église. Na bandima butu to sambeli satan to yembeli satan ba tei biso satan ali to panza ni men église. Église parallèle. Oui. Et donc yo ozo diriger église mais obite na butu qui prend contrôle de ton église. Ozo diriger quartier comme chef de quartier mais na butu ara na chef de quartier butu. Toi na ba chef de famille à bandoki bazali. Mais na ba famille mususu chef de famille na zandokité mais na butu aye ba raté moi na moko bonde za chef na bangwa famille à kindoki. C'est ça. Nazalaka na ndoki nasali 12 ans dans le monde de la sorcellerie. 12 années dans le monde de la sorcellerie. J'ai eu l'âge à 7 ans. J'ai eu des livrances à l'âge à 19 ans. Après 12 ans passés dans la sorcellerie. Bon, Batuming peut pas kansara niveau ya ndoki et dépendant na bambulo ya salio. Ndoki na umilaka mingi c'est que y a une expérience mingi. Te kindoki et mataka par rapport ya bambula te. Hein? Et quand on a monté, tout le monde a même armée. Mutakosa la 5 ans armée a un grade très élevé par rapport à Mutumso à la 20 ans matana été. Kindoki za bongo kindoki ngai munalisa ka liboso kindoki. Ser moko koneki sharufa. On appelle ça kindoki mutaliboso na lesa kindoki za kai. Mais na monde amoli na comme chef na. Mais ngam na lesa kindoki. Et ça la randoki mata grade za la makamisa tout. Et le bosso dali to ya information. Donc, il y a des informations parce que Satan va me présenter. Mais pour contrôler mon kill, il a besoin des informations. Parce que donc, il y a des informations qui sont Satan à l'occasion. À ça, il y a des malams. Il y a des sacrifices mingi. Et la famille a sacrifié 16 personnes. Sans compter, la famille a bomi 16 personnes. Ça compte bato libanda et na lobaka nombre ba sacrifice na sala na eba nombre. Pour comprendre de Lubumbashi à Kinshasa c'était comment et na koma kinganga vita ndenge nini et puis il y a bato même ba musicien mususu na ba personnalité mingi o bande ozo ba ki se pa ina biso. Aza mwana motote Sangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babako la kima futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Bon, nazalaka nanu ndoki nasali 12 ans dans le monde de la sorcellerie. 12 années. 12 années dans le monde de la sorcellerie. J'ai eu l'âge à 7 ans. J'ai eu des livrances à l'âge à 19 ans. Après 12 ans passés dans la sorcellerie. Bon, Batuming peut pas kansara niveau ya ndoki et dépendant na bambulo ya salio. Ndoki na umilaka mingi c'est que y a une expérience mingi. Te kindoki et mataka par rapport ya bambula te. Hein? Et quand on a monté, tout le monde a même armée. Mutakosa la 5 ans armée a un grade très élevé par rapport à Mutumso à la 20 ans matana été. Kindoki za bongo kindoki ngai munalisa ka liboso kindoki. Ser moko koneki sharufa. On appelle ça kindoki mutaliboso na lesa kindoki za kai. Mais na monde amoli na comme chef nanga. Mais ngam na lesa kindoki. Na ina batu mususu ngai na sali na 2 ans 3 ans 4 ans na komi ko diriger na papa musu basala 20 ans na kindoki. Et lesa la randoki mata grade ezala makamisa tout. Ya liboso zali to ya information. Ndoki apesa ka information mingi na butu batombola rai parce que Satan va me présenter. Mais pour contrôler mon kill, il a besoin des informations.
parce que ndoki opesa ba information mingi azo sunga satana loka bien asa musana na malam batombola ye ya mibale ndoki apesa ba sacrifice mingi nde ba mataka e grade et na famille na biso na sacrifié 16 personnes na libota nanga sans compter bato libanda na kati ya famille na bomi 16 personnes sans compter bato libanda et na lobaka nombre ba sacrifice na sala na e ba nombre mobali kitoko boendoki. Bon voilà bon ndoke pona kaka ba satabe sara bato baza bien pe ba na avenir ya malamu. Alors nombre penda exact ya bato na sacrifier na e barate o muto azoboma mingi sata zo tombola ye et puis ya misa tuza to ya réussite ba mission ba pesa bango ba mission kendo salabo so que nous zo réussir ba mission ils ont ça la que au matagrade c'est ce qui a fait que nazala na ba fonction belé nazala ki ambassadeur à Satan na ba ndeko kamba 5 communes na kata vila Lubumbashi bato bana Lubumbashi na ndeko kamba commune na Kapemba commune na Rwashi Kamalondo Kenya na commune na Lubumbashi lokola ambassadeur à Satan et puis na ba ndeko tambola na 128 bataillons ya ba démons bataillons on a 500 démons fois 128 ça fait 64 000 démons on a ba ndeko diriger na mondo ya molili na okipaki ba fonction belé fonction liboso na nga kindukizalaki nazalaki fabricateur ba masque de VS. Oui, naki chargé à fabrication de masque de VS. Après na koma chasseur des étoiles, bandokyo ba ibaraba étoile à batu. Après Satan ko adopté nga nazaki mwana Satana. Po na âge 9 ans, ba para ba benga nga na ndako pona kinduki. Nazalé fazer ba mingi ba iba na wenze ya marché musée. Mingi bana machine mingi ba iba kinga bano benga nga wana kanguru ezali komo na nga kinduki médecine na moi ba ne ko benga ngango bat boy bateme komo na nga monda molili. Alors Satan récompensa kinga nazaki mwana na ye et puis nazalaki nganga bat noz ba ki sepa nanga na kinganga équipe vita ana ça pendant 2 ans. Tambolandi be bozolanda témoignage awa bani première émission mais bolanda ba numéro au tina suka comment j'ai été converti. On peut comprendre de Lubumbashi à Kinshasa c'était comment et na koma kinganga vita ndenge nini et puis il y a batu même ba musicien mususu na ba personnalité mingi o bandezo ba ki c'est pas inabiso même na ba homme politique mingi bandezo ba sur les loges jusqu'à présent bana ba scène politique bandezo ba ki c'est pas inabiso bazali et na ba musique na ba pasteur il y a d'autres personnes bandezo ba ki c'est pas inabiso pour na exercer na Lubumbashi et puis na Kinshasa tanganga pendant quelques années. Donc na eu délivrance le 31 décembre 2012 et tant na eu délivrance na quand même ba mo pasteur te papa na nga molimo azoinga na ndako ne lokola mwana parce que na famille te na faiseur na kolepa na quelques années na zaki protocole l'église na intercesseur en église j'étais exhortateur donc comme on na ba culte maintenant d'ailleurs on ne même pas témoignage pasteur na nga ba no linga te na pesa témoignage mais après la côté école de ministère quand on a ordonné je suis d'abord prédicateur de l'évangile avant qu'on puisse témoignage na théâtre alors ne ba coordonné nga pasteur et maintenant nous avons la 4e année dans le ministère depuis nous avons ordonné comme pasteur des ministères donc voilà. Merci beaucoup là-bas dans Zambé on a commencé synthèse vraiment je sens que vous êtes très intelligent. Pasteur Philippe nana pesa ko kindoki Moutalier singa kindoki eza tata mwasi. Ouais. Tata mwasi azali grande sœur ya papa na. Na bongisa nanya pesa kayo kindoki. Na bongisi terme. Bon, moutalier singa kindoki zaki mwana classe. Mais mouta pesa ka émission. Ezalaki tata mwasi. Tata mwasi azaki lokola babenga commanditateur ye muta commandaki po ngana lia kindoki. Mais openza azwaki loko pesa ngana lia kindoki. Ezalaki mwana classe. Nazui kindoki na kata classe na deuxième primeur. O ale senga kindoki mo na classe na le kindoki na mikate. Mais zalaki volonté na été mission ba pesa ki pa tata mwasi nanga ale sanga kindoki. Tata mwasi wana azale na mboka na village natal na biso Kabondo Dianda. Bato ba yebi katanga ba yebi mboka wana. Alors azale na besoin na le kindoki pourquoi? Parce que souci na monde ki bala papa na mama ekufa. Ça l'effort pour panzali bana papa na maman na musika ba resirte nde ba ekota la poto combattre et bien il faut nanda kunaye mwana mwaza na kindoki parce que Kabondo Dianda na Lubumbashi plus de 500 km ba ko yamba moko te bobale sanga kindoki na ndenga ndoto esali matin il faut ba luka mutu moko aza pembeni
pour ba utiliser lokola canal o ba coller sanga kindoki. Bon, nde ayebaki école nga na otanga amoni pe mwana classe monga na kindoki bake ba solo na ndenga butu na mwana classe nga na oyeba na nga pété. Noke na nga classe na zozonga na eko comprendre yango bien ta na comme na kindoki po ba memanga pe na village na ndenga butu nde tata moi ça lobi ngam na pesa ki moi camarade dans la mission abebisa yo pour tel objectif to koma wana. Alors nga na okende classe na zozonga na oyeba te ils na mwana moko ya classe déjà na butu ba solo na tata mwasi. Mais na eko remarquer que bisika nga na fandi camarade wana il faut luka comme pembe na nga. Tukumuka ngama na ye je ne savais pas pourquoi. Et deuxième remarque, sur le examen, beaucoup de commatés. Bino beaucoup examen ya commaté. Tant bazo bakai ba corriger, y pas opesa kai, ba ke no kuta na kai ni dia ba komela ke kala. Donc ya kozo pe ba point belé ko le classe mobimba. Azala na bic magique. Tant la mona ngo première fois, je ne savais pas que koza la bic magique. Deuxième fois, y pas zo sala ngo d'une manière que nga na remarquer na tunaye pour y permettre ya abebisanga facilement. Yana sara batu surtout ko la impressionné te na makambo batu musuba osala ozo lingo ko maloko la intel oyebite nini ozali secret ya bisiko ya komeli nga na monika camarade azo impressionné biso na retourner camarade so apesa examen yozo koma biso to koma yo koma ate metango kendo pesa kai na yo ozo ba point belé ko de classe mobimba nani nga komela ko na kai camarade wana seki komone ya mboke zaki bowala aibisinga lobi surtout bimi classe na kopesa yo réponse et oui allez secret na ngani na salaka tato bimi récréation camarade wana esomba mikate ezaki na mama onoteka mikate na cour école na biso mikate wana pe ngape na ndolia na ngaso pesa ngambonga osomba bilo na classe na osomba pe na lielo mo ezala ate mais le jour où la mila asombi mikate a lobby maloba likola mikate tetanga lobby asisa sali a fuli likola mikate wana apesi ngai tanga pesi nga ko lia na lie mikate wana bon avant pesa nga kuta singa bi mu mikato soko liango yo pe mayele kofungwa mayo so ba pesa examen ata au comité ozwika bik na yo ofuli biki wana otuna kaza kai biki yango moke komilo ba réponse nyos na ndimba ite na zumi mikate na lenga bi mikato nga mama pesa nga monga olia na classe na somba ona liaka mama no zolo bana mona ngo tozo kosa obombeli nga secret nao je croyais seulement à lokuta to lipe mikate sili. Après, il y a une récréation, il y a une classe. Quelques minutes après, tableau à la noire, na mon tableau comme rouge. Tableau comme la forme aquarium. Na zo mona na kati tableau ba nyamizo tambola, ba PC, ba nyoka, ba mbambi, ezo tambola. Na kangi misu boy na zo mona clair lo ga misu za polele. Na fongoli misu na zo mona même ata na kangi na koma ko mona misu akokanga. Et ça linga somme na bandiko ganga tina zo ganga enseignant za na tableau azo koma belève bazo tanga mais makamo enseignant azo koma na tableau nga na mona ngote nga na zo mona ndi ba nyama ezotambwa na tableau ko ganga na ngape mutatikala oyoka ngwa zate na matima mlikola pupitre ya ban pona lecte penza salle mutayo kangate na kiti na kima ponda on saki juste 2 avenirs après école ko kima na ngina kima camarade na kanga na loboko abisinga mampari so kimi obe a liboma pena liboma na mutu ke kotuta yo kofa zonga kofanda makambo zo mona neza maile zo fungwama ikosila na ngona tableau zonga normal na zonga kofana je plairais même mais na classe pa mona kata ma ya misu na ngate pe mutatsela pa otu na ngelo mouvement wana nyonso mutamona ngwazate donc donc so ça likambo amina ka déjà terrain donc il avait déjà le contrôle ya salle et donc mouvement moko izaki remarquable était 12 heures de récréation. Nando zonga mbangu na ndako kokoma na komi na portail na biso ya okota na moni camarade na bimelinga absinga lobi lelo na ozana a journée mobimba ko meka ko betela mutu lisura makambo mo na classe te so meki malobi aussi la te so be bo matin na bomo sur place to kota na ndako to tango pe na camarade na to kota na ensemble mama absa moninga zaki mo malili atuninga nini ngana sena na nga bien na zonga mutu pasi. Si maman telema zo tunanga kamada na telemia mama omona ete ngane na omona ke mama zo tunanga me kamada na zape azo loba ngana oyoka ye na zoka mama o même moment na waka camarade wana azo ba komekolo bate na oboma na kosi na waka na mutu passe bazu pe kisi ba pesi ngana meli na ke na pe rolala e komi na kati ya butu pongesili tant pongesili na mano ça l'insomnie je ne savais pas pourquoi je faisais l'insomnie. Oh na monde molili déjà ba bonga mabaya ozwanga
Si autant comme na kindoki, j'ai l'expérience à comprendre insomnie dans la pambate. So mutu lali na katikata butu punge silio. Punge sila mutu pambate. C'est que yebaka quelque part ils ont makambo mo ezo salima na kombo na yo. Sikoyo mutu tant ka sixième sens, batu bakanza langue moko langage moko ya ba yanki peut-être te mutu na sixième sens. Au monde na biologie, batang ça rabatu 5 sens, l'odorat, le toucher, l'ouïe tout ça. Toi na sixième sens, sens spirituel. Sens spirituel neza oyo sens moko e santa kama kamwe leka na molimo. Par exemple, ozoka mutalobi na senti le wana na problème. Après quelque temps, j'ai pas problème. Parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, nyonso mutala tara physiquement et bandana na molimo. Après il est na physique. Parce que ce esprit nous a sensible, tu peux commencer à sentir ça. Ndo mona rabatu msusu lali ponge katanyo nous a sensible. Makamwe zo leka na molimo tu as senti ça ponge kimi. Soza mwa na nzambo ko mona ponge kimi yo mutema nezo tino bondela. Pour contredire penser wana. Mais ngana bota na famille musulman, to yebe prière te. Na fa na ngaka na 11 là, qu'est-ce qui va se passer? Quelques minutes après na mona camarade le senga kindoki na tata mwasi na soka na Kabondo dianda na village. Ba mi balé ba bim plus de 500 km na Lubumbashi parce que Lubumbashi na kamine za sur 750 km. Alors Kabondo dianda na kamine za ba 100 et quelques kilomètres. Donc za ba 500 et quelques. Na mona camarade wana na tata mwasi babimeli nga na kata chambre. Tant babimi na kata chambre mbala moko na bandiko ganga na se paniquer na bandiko ganga. Na mbeto tolalaki na 2 oncles nanga. C'est na presque ba âge ya Holandana. C'est na bona ndaku et puis mes 2 grandes sœurs et puis na cousine moko. Tona chambre pena to ki chambre bana to ki belé to za tamo ba 5 6. Na bandiko ganga na zo beta makona mbetu na lamusa bandeko na nga na balamuka. Mutayo kanga te bango nyonso ya olala ndoki avant ya koloka na ndako d'abord atinaka molimo apongi na ndako wana il faut batu balala makati jusqu'à ce qu'il va accomplir sa mission et fait très attention so na ndako na bino bolala ka makasi na butu boko kosutuka te na ndako wana bwana ndoki parce que ndoki va pumbwa asala gaz wana solo mabe nde molimo apongi envoûter batu nyonso balala profondément tia kokenda kozonga batona bala mukate donc yango bango tu batala ki amvuté mais ngalo ka bazozwanga nde na kimi supolele parce que tana moni bat baola mukate na bandi na yeko tu na camarade wana na lobi na ona biso za kokanga yo na mwa mwasi yo bokoti awa ndenge nini aibi singa lobi tika otunanga mituna pesanga mikate nanga olia na classe mikate na lia na classe na 10h bayo senga wana katikata butu na bizana musaba ndeko na ngaba pisa mama piso mikate na na bandiko belela basinga bino tika no komitungisa bato wana balali muta yo kayo azate. C'est là où na te à l'église que na vie ko sala bato mabete poza na bandeko. Il y a des gens qui basala bato mabe parce que na ba relation. Ngazaki nganga na bando sala mbasu. Na sala mbasu ya mbasu nyoka, mbasu nyoko ya nzoko na mbasu pota. Na ndo sala na oebomaga na opote si la raté na ndo fabriquer na ndo sa maladie ya mpc na ndo sa ba maladie ya panzi na ndo sa ba maladie belé ye nozo sala na obwa ke la bato bien aimé osaye mutu mabe ozana ba relation na yo jamais bakobwa ke lomba sur relation na yo ya kwa péché mba so ekotate jamais. Et puis ezana ba bitumba mususu wana ba relation na ba famille me bakomi impuissant ya kusunga yo loka bitumba na nga wana ba yozwanga na belela bandeko na bandeko ebele bakotelema babundelinga mais bakomi ba incapable ba impuissant ya koyoka ya olamuka parce que wana yi makambo molimo mena lobaka betara tolo soza na Yesu. Bible zoloba na Romains chapitre 10 verset 13 quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sona belela ki au nom de Jésus bango nyonso benga bakima. C'est que na famille pe basambela basaki. Biso la famille ba musulman. Papa musulman, maman musulmane, bandeko nanga nyos. Kombo nangeza Ahmed. Kombo papa na mama pesi ngeza Ahmed. Kombo Philippe na Jean Antoine na yambi Yesu Masia. Ma grande sœur nanga sœur Safi bat ming ba ibalandara yepe famille vraiment ba musulman. Alors toyeba ka prière et tout ça. Muteba kombo ya saka même pe ba para. La saka bana kombo Yesu. Yeb saka bana na yo. Ndongo bolali na solo tindo to mabe avobele la maman na kufi ganga na au nom de Jésus. Après kombo maman na sima. Naloko na yeba ete na la muki nazo belela bandeko basinga bitala tika bakoyoka yo te baza ya kolala kamana na bisinga lobi moni mikate na biso ko na classe yaki yanga te ezaki ya mwa mwasi yo alexanga tata mwasi na biso abi ye pe ezaki ya yete ezaki ya chef na bango apesa ki ye apesanga na pesa yo
alors tokende pa chef na bango wana yo kendo senga ye pardon ndongo liaki mikate na ye ngabi te na kokende te waseke bandi ko tanga pression to bima na kokende te na boyo soko kete to bomayo tata mwasi na sasu maloba na moi bona yebaka na oyete na yo kaka tata mwasi moko moni Valentine na na village mais ko mona ye physiquement bona na mona ete atuningo yebinga ngabi na yebi otabinga na tantine na yo Valentine na bi wi ko mwana nazo yebabi naza grande sœur ya papa no ala ninga na sima naza pona osalo mabete naza pona obatela yo yaka tokende na baka c'est ça l'importance ya ozana boyebi ya solo bilezolo bana 1 Timothée chapitre 2 verset 4 ce que Dieu veut est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans le bara bien aimé, le salut est lié à la vraie connaissance. So yebite za pas sobika. Boyebi ya lokota par exemple ndé bandoko sapso kala. O mona mutu tel atana kindo kia famille, kindo kia nelia kate batelaka. Nzoka te kindo kia bateleka kate. Kindo nyonso bomaka kindo nyonso sala amabe et puis kindo kia mabe révérend. C'est ça kindo kia famille. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons deux grandes dimensions en sorcellerie, subdivisées en 5 parties. Ces deux grandes dimensions kindoki. Il y a liboso, on a la sorcellerie communautaire. Sorcellerie communautaire, c'est-à-dire kindoki et l'okaka mboka. Voilà. Au moni nenge toza boye, tu en as 24 communes. Chaque commune est en a un sorcier suprême. Oyo azali bourgmestre ya butu ya commune wana. Azali. Lui, il est dans la sorcellerie communautaire. Et puis, tozali na oyo tobenga. Docteur, la plupart des chefs de quartier va pour la butu. Bon. Tozali bon, au moni kindogeza ndeni. Togo dans la chef du quartier, ba chef de quartier ya bandoki bazali. Parce que ceux qui peuvent na quartier na bino, voilà chef de quartier wana na kindokité. Ba côté la chef de quartier à butu. OK. Ya gérant quartier na moy. Oya gérant na butu mutu mususu. OK. Mais papa, il y a même des églises. Yo za pasteur église na moy mais na butu église na pasteur mususu. Oui. Ngai na ndoki na okeno luka na église. Ce qui oui, si le pasteur n'a pas été appelé, il a couvert une alliance mon côté. Toko zoé totiki marionnette tocha pasteur musuna butu. Nga libala nanga kindoki salama église. Libala butu, misama église wana Moïse ala ki pe église. Bat baka ko samela na Moïse, soki babimi biso pe to ko samela na butu na même église. Na bandimi pe butu. Na bandimi butu to sambeli Satan, to yembeli Satan, batei biso Satan. Ali, tu penses à une église? Église parallèle. Oui. Et donc, yo diriger l'église, mais habite na butu qui prend contrôle de ton église. Ozo diriger quartier comme chef du quartier, mais na butu, à la chef de quartier à butu. Toi na chef de famille à bandoki bazali, mais na ba famille mususu chef de famille à zandokité, mais na butu. Aye barate moi na moko bonde à chef na bangwa famille à kindoki. C'est ça. Alors, sorcellerie communautaire. Donc, toi na chef de ya ba venir. Chaque avenir a un chef d'avenir butu. Ba chef d'avenir wana bazali na kata sorcellerie communautaire. Bangonde bazali à la base ya ba érosion. Bako babi avenir photo bukango. Batindi nguma butu. Abando mela mabele. Ali romone érosion bando salima, c'est la sorcellerie communautaire. Bangonde balobaka courant na quartier na biso ko yate pendant une semaine. Bako kende ba loki kabina snel. Au moins na ba ingénieur ba bate paneza wapi. Ti une semaine ekoka. Balingi molili bango. Bako babi mai ko bimate parce que sorcellerie communautaire objectif nango ezali konyoko la population na mabelo bango bazo gérer. Bango pe bapesa ba sacrifice na ba quartier. Ndeki ndoke liaka batata boza famille te. Il suffit d'en venir na bango. So par exemple na commune Mongafula, ba sengi bourgmestre butu pesa biso 500 personnes. Abuma batu nyusu bana commune Mongafula. Batu to bana commune Mongafula yako pona 500 personnes, abu pesi bango mbeka. Yana batu mususu ozo kufa sacrifice à famille te mais sacrifice ya mabelo yo fandi nde sorcellerie communautaire. Sikoyo, tozali pe na sorcellerie familiale. Sorcellerie familiale ezalaka mutu moko na kati ya famille, boko za la 10 sorciers na famille moko. Mais bako pona mutu moko akoza la tobenga sorcier garant de la famille. Ndobo azala kindoki ya famille. Yende mutu a représentaka libota wana na présence à Satan. Abate la raté, mais yenda teka ka famille. Pourquoi? Ndenge ngana évangéliste toza famille te. Sola lingina kota na libota na yena kendoloka. Il faut na luka chef à famille na bango ya butu na kosenga yo autorisation te mais na kopesa ye information to yokani na ba droit kindokeza bongo sona lobi autorisation te pourquoi parce que chef à famille a na droit ya koboya
kopesa ndoki mbekate to ya kofongola porte te soka boyi kindoki na ba tribunal la butu so na ke kofunda na tribunal la butu na ngana loka na famille ba machanga mais chef de famille na bango aboyi kofongola nga porte ba ko convoquer ba obomai parce que na principe à sorcellerie Satan dans 4 règles d'or mais na ba règle d'or ya Satan première règle d'or à Satan mutu nyonso ya loka kande ndekono numéro 1 soka eko senga yo autorisation a loka na famille na o ya nzoto okoko boya te parce qu'il faut lingana nu ndekono numéro 1 oboza na état d'âme moko eza principe veut dire mutu azandoki toza na famille te soka senga alia leki na nga to na tata moko mama moko fona pesa yi po yende akona ko considérer so na boko pesa na kindoki ba ko punir ngai alors oko comprendre que maintenant nazo pesa wana lokola chef à famille ya butu na ko senga kaka droit sozo boma mwana nga droit nango ko pesa nga ezelo ko bosongolo c'est que bandoki ya famille ba protéger la famille te bango nde ba livre ka famille na ba droit na bango bazwaka na monde molili mais tangu ta ki tata mwasa binga na tata mwasi na yo naza pona ko batelo na moi pe na ko kakena batu bangana ndoki ya famille ba batelaka j'étais trompé par cette connaissance ya mabe nga pe na ndimi nga bia se tata mwasi aza aba osala nga mabe te na ndima na nga tokende ali kondima na lingina ndima to tata na ndimi tokende na ngina telema pona landa bango na kokite zoto na nga mobimba bloqué nazo koka ko bouger te peut-être comme la bande comme solo tandoto mabe ozolingo la mukozo koka te nzoto bloqué voilà alors nzoto mbako kangama na si tata mwasi nazo koka kotele matena ka nzoto kangama bisinga lobi lokolo bongo okokotele maté parce que nzoto no fetikala il faut amener na une bima alors banda ko fula libumu na o 7 fois 7e fois esprit na ye ko bima na mutolu ndoko ya tokokende pa ndoka magana déposition ndoka magana mutolu na ye to magana sima na ye suka magana mutolu fala la tout droit boloko mutu akofi abundo fula libumu 7 fois 7e fois nde mu pepe moko ko bimie na mutolu so pepe ande bimi pouf ale nde okomona kabwani abimi so bana ndenga sima fala la zo mkongo na tika ngoli kolo ako forcer abimi sa gaz ce qui gaz e bimi nde esprit na ye bimi parce na lala ki libumu likolo na fuli libumu nanga boy na kangi na fuli na kangi 7e fois na okipina lokwa mupepe na mutole bimi na kabwani na komi bale je ne sais pas so mukolo akokufa peza la kabongo po na mona penande na obima na nzoto nzoto na ngeti kali na ko na bima ki na zaki nu na lata katela mba morote na tuni tata mwasi na kufi po na zomona na komi bale abisinga bi okufite wala na mbeto za yoto wa telemiawa ndevreyo alors kokende nute pona elamba moko ninga kolata mingi late lamba wana tokende na kiyene bilamba na ngai na bimisi elamba na lati pe lamba wana topumbwe tokeba tinga na katikati nga na katikati tata mwasi na droite camarade na gauche to bando bima obima bozo ki avion j'arrive vous savez premièrement pona likambo etali elamba bando ki baluka na bilamba te ndokalo aluka ani mendo kataka lamba moko ya mystère sorcellerique oye permetaka ye apumbwa soka la lamba wana bimi tanga okoma na lié à rassemblement général akolongola bilamba tikali nu ake koloka 4h30 avazonga na nzoto il faut que ndala lamba wana nde azonga na nzoto alors ilamba wana nduka kolata ngo premier jour ya kopumbwa kaka nde lamba ko banda kolata mikondo so atakomi na 50 ans na butu la mani bando koke kaka ana moye ko bunga me na butu ko bunga te ilamba wana na bande kokola nango tika kindoki lamba na butu ezalaki soki pe abongoli mutema so lamba wana eziki te kindoki ne aussi la te po kindoki si la fwe lamba wana ezika alors na latango ngai na katikati camarade na tata mwasi na gauche na droite chambre na biso ya kokanga tozo bima chambre polele lokwa bakanga ite tokomi na porte na biso ya libanda polele lokwa bakanga te tokomi na portail même à l'opposé qui fermé mais comme ça qui tellement ouvert lokwa bakanga te tokomi na veni na biso jeep moko asikizala wana jeep penza ya sika ya noir papa moko mulai atemi pembe na jeep wana aveni na biso na moi ezaki aveni moko un peu sablonné moi mabanga et tout ça mais na butu na kutango penda goudronné na ba lumière publique lokwa boulevard basololi na tata mwasi na munoko mboka tata wana muleba teme pembe na jeep basololi na tata mwasi na munoko mboka ya bandoki baka na munoko mboka na bango to benga kango lango kabalistique na butu bandoki nyonso bayokanaka
ndoka ko uta Chine musa uti Amérique musa uti epa ya baluba na ngandajika bango nyoso bake basangani zate ko loba ki chinois wa lobi anglais wa lobi chiluba non bango tout bakoyoka na parce que banduka baloba ba langue kabbalistique balango kabbalistique wana na l'église pekota oui okomona pasteur azo parler langue okasa zo loba munoko sika zo kate isa langue kabbalistique. Il y a un pasteur à Nigeria, mais il a une grande église ici à Kinshasa. Mingba Yebiye, mais en tant à Kombote. Pasteur Wana, Azo Sambela, Alobi, Nazo Bon de la Pona Bana, ya baso bana plus de 18 ans, 18 ans comme mata, mais baba vierge. Donc, mi bateli, Zamba honoré bango. Tellement il a une grande église, il y a eu des sœurs au Balekaki. Tambaleki na yo ka pasteur a tomboli maboko azo bondela a bondela na français te na anglais pété na lingala pété a bondela a parler à langue o munoko azo lobeza munoto no bana kindoki alobini na bengi demo moko komo na e kama izaka komba demo a invoquer demo kama alobi ba sacrifice o senga kinga ya basho baza vierge bango yo na pesi yo bango pona honneur na yo ici il alobi amen ba serpe bandimi amen. Bah yo quitté que pasteur akabi bango sacrifice pas des mots kama. Alors ces choses et les karamingi salima mingi. Vous savez tant que ba pasteur nous ba qui c'est pas na biso. To na ba démon mort to benga raka so ba benga abra. Ba za ba démon ya guérison mystique. Ba ko sambela pona koka telemi. Ma après 2 semaines ki koka na ezongi. Moni ba ko bonya pa mzaza ki a lité gravement malade zabiki. Nezongi mutakufi. Parce que des mots wana to no pesa ba pasteur. Tant on bon de la pona mutu, il faut ça l'invocation wana. Invocation des mots abra wana. Mais invocation na ko sala ngona français te. Parce que soit sala ngona français boko ka kiazo invoquer. To ko pesa ngona langue kabbalistique. Tant on no lobango na langue kabbalistique boko ka lokola zo parler à langue. Eux ils a parlé langue te langue kabbalistique, il fait son invocation. Alors voilà ce qu'on faisait. Tant ba solo lina tata mwasi, to ko na ka mutuka. Mutuke démarré et memi biso ndenge pasteur à tout à l'évangile à tunaki ndenge évangile à tunaki ndenge évangile à tunaki mission nango ezali pour na ba témoignage na monde entier. Donc soko lingi suite alors s'abonner pour na tango na kotia suite après au mona suite ceux qui au s'abonner te mitalio s'abonner nzamba ko pambola yo pour na lokumu na ye. Que Dieu vous bénisse na chaîne oyo na kombo na Yesu amen. Awana sina chingambi
mpe